Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchons, chers abonnés et chers connaissances, il y a les lots tozongi di susu na mariage andeko na biso star na biso nene décor ilu na mwasi na ina kombo ya divine lelo madame ilu. Donc on assiste à beaucoup ya kitoko mingi bandeko nanga nini ezoleka après liba la triste nouvelle pour na mwasi ya tonton décor bandeko nanga eza somo kandenge na lobaki na ebandeli communauté na biso etikaka makambo te bango soki basimbi likambo na maboko en tout cas bakendaka nango na minute oyo tokoyoka ebele comme tomba monika tonton décor à Bali ebele obandolobama somo bandeko na ngai avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo na olinga nani na sensibiliser bato oyo surtout si c'est la toute première fois ya okota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et tout ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bo vanda makambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda so penza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni mwa jus na yo pembeni ezangaka te kandenge ezalaka boyebi bino moko okoki kotia tati na yo okoki kotia café na yo talaka lelo lendi tia mwa eloko ya kolia bandeko na ngai eza déjà midi passé kandenge boyebi donc ezalaka bien boliaka tia mwa biloko na yo ya kolia côté mosusu ozoliaka côté mosusu ozomelaka côté mosusu pe matisa mwa volume likolo kandenge ezalaka pour que oyoka bien makambo nyonso tu oyo ezoleka surtout na mwasi ya tonton décor na système moko ya nini ya kitoko wapi bandeko nanga biso nyonso tomonaki libala ya tonton décor kandenge bomonaki donc libala moko kitoko bien préparé en tout cas couple yo eza couple moko et se préparaki kitoko makasi ya toki koloba bongo ba se préparaki tellement kitoko penza makamyo sur les kaki bien to banda na mariage civil ezalaki nango kitoko to koti na église en tout cas c'était waouh. Mariage coutumier na bango c'était beau, très beau. Balada kitoko, ba décoration, ya ba salle, en tout cas c'était du waouh. Et surtout félicitations na nous na ba comédien nyonso oyo ba participaki na makambo nyonso tout ya tonton décor. En tout cas, bola ki sapenza bolingo ya makasi ebele ya ba comédien ba postaki ye. En tout cas na ba oyo bazaki invité te na mariage na bango, mais ba postaki kaka kandenge ezalaka en tout cas wanande ezalaka bongo. Surtout coup de chapeau à notre maman Belvi Kandi la patrona, en tout cas yé azalaka toujours présente ezala ba fête ezala matanga azalaka toujours wana surtout pour na ko honorer ba oya ye tala kaka donc mama ya bana mama ya motema mwasi nsambe mama ni mama waro Belvi Kandi la patrona. Un coup de chapeau aussi à papa Elumbe tala kaka décor tonton décor abanda ko jouer donc abanda carrière na epenza na groupe Simba tilelo azalaka toujours na groupe Simba. En tout cas ezalaki honneur ya mnene komona papa Elombe a participé ki na mariage ya décor azalaki wana a pesi pe chèque na ye ya $3000 bandeko na ngai. En tout cas coup de chapeau à notre
papa. Bande konanga sikoyo tokota na makambo na biso kandenge makambo ezotambola. Communauté na biso. Bande konanga nini ezoleka nini makambo somo. Makambo na bimisaka kaya na lobananga kaka. Somo. Balobi mwasi ya décor asali erreur ya makasi. Erreur ya liboso eza kokendo bala tonton décor. Balobi tonton décor azalaka mutu moko ya munoko pas possible pourquoi kendaki kobala ye. Deuxième erreur balobi que non pourquoi baponaki tonton Jérémy comme témoin. Na batunion surtout ba ke do ponaka tonton Jérémy azala témoin na mariage ya tonton décor. Et puis troisième erreur balobi pourquoi bakendaki kopona mama Kalunga azala marraine na bango. Donc tous les trois na lobaka déjà famille monoko tozalaka na bango bazalaka 8. Mutu aliboso ezalaka mama Kalunga. Mutu mibale ezalaka Bibi Kabongo la fille de ouf. Mutu misatu ezalaka Naomi Lufia Kenda. Mutu 4 ezalaka Jérémy Chaban. Mutu 5 décor Ilunga. Mutu 6 ezalaka Exaucé. Mutu 7 ezalaka Muchopi. Mutu 8 ezalaka nani mosusu azala muto munoko na bosani kombo bandeko nanga soki na bosani kombo en tout cas boti langa na commentaire ka ndenge ezalaka siko balobi ye mwasi ya tonton décor akendo pona mobali ya munoko akendo pona témoin ya munoko akendo pona pe marraine ya munoko bandeko nanga somo yango na yaki kaka na tia mwa éclaircissement sur makamboyo bandeko nanga tonton décor de nature ka ndenge na lobaka tonton décor munoko o bomonaka ezalaka rôle na ye oyo ajouaka rôle na ye yango bomonaka moi mangala na ye wana mangala ezalaka mangala moko ya film ya rôle. Moi si ya tonton décor na tonton décor baumeli makasi eza teke relation na bango ebanda lelo te baumeli. Donc soki akomi na niveau pe ya kondima abala na tonton décor c'est que motema na ye convaincra ki ye alzalaki pe na bolingo et puis ayebi pe mobali na ye bandeko na ngai eza bongo eza teke mwasi moko bakutani ka lelo après ceux qui 2 ans de relation directement babalani te babanda depuis kala ka ndenge boyoka bato baoloba depuis 12 ans babanda relation na bango donc babanda na bango kala asi ayebi mobali na ye ti ndenge azobala boye ayebi mobali na ye et puis dede ebele abato toyebaka mama Kalunga ki mama Kalunga azalaka mutu moko ya mangala. Mama Kalunga azala mama moko ya bien, très sage, trop intelligente. Mama moko azalaka mama sociale nakoki koloba bongo azam femme moko exemplaire. Mama Kalunga abanda ba théâtre na ye depuis kala tomona mama Kalunga teki mataki ekitaki bien que eza na bato mosusu mosusu bayaka sur les réseaux sociaux pour na ko manquer ye respect bon mona ta soki bato ba manquer respect et que bayambiye na ba émission façon na ya koloba vous allez comprendre que non c'est une femme tellement sage et mature. Ba mangala na yewana ezalaka ba rôle oya jouaka mais en réalité jamais okomona te o aswana kina comédienne boy o ekendaki mataki te. Mama Kalunga za mutu moko ba finga ye ebele mais jamais oya komona ya ko répondre gardera toujours silence na ye. Ba mangala na yewana ezalaka ba mangala moko ya théâtre et d'ailleurs de mon côté de ma part moi j'avais vraiment apprécié comment Mama Kalunga a été parrainer mariage à tonton décor. Pourquoi je dis ça? C'est que ceux qui totali bien histoire ya tonton décor na mwasi na ye eza neti ba histoire moko ya Mama Kalunga na mobali na ye. Donc baza batu moko baza neti na siège moko ya histoire histoire moko donc neti ya kokokana troti koloba bongo. Alors et ozala bien surtout azala pembeni ya mwasi ya tonton décor pour na côté ya etalaka monde ya théâtre lelo. Basi ebele ya bandeko na biso ba comédien na biso bomona ka ndenge na woki ko pesa exemple ya mwasi ya tonton vit de loin, papa vit de loin. Mon akibino moko ba scandale ebimaki sur les réseaux sociaux. Mama Kalunga déjà ayebi azana maîtrise ya réseaux sociaux avec la femme de décor akosunga e penza mingi talaka azama si kitoko, elle est trop jeune, elle est belle. Ebele ya bato bakolunga basalir ye kandenge basaliraka basi ya bandeko na biso mosusu. Alors ye déjà yebi mais ayebi déjà makamba ba réseaux sociaux assez maîtrisa déjà donc ekozala bien mingi maka
makasi ezalaka bongo yango ba couple bozala toujours exemplaire pour mona ata soki bosala ba théâtre mais bayeba poni yo kenon au parrainer mariage na biso ezalaka kitoko mingi. Tonton Jérémy azalaka ne muto mutu kandeke bolobio sala muto munoko muto mangala mais bandeko nanga eloko photo yeba kandenge na lobaka eza nango ba rôle ba pesaka bango. Tonton Jérémy azalaka ne muto munoko te et puis eloko ifo boyeba tonton Jérémy aza mutu oya sambelaka mingi aza musala nzambe ya solo donc mosusu na vie normale alinga mingi kotia bato à l'aise moi ba animation kandenge zalaka ba mangala na ye ezaka rôle na ye penza alingaka rôle na ye mingi ya mangala mto matata kandenge zalaka mobali moko impoli mais ezate ke wana penza nde vie na ye te wala ezalaka vie na ye te azalaka mutu ya mangala te azalaka mutu munoko te na vie normale ezaka rôle donc wana penza coup de chapeau na tonton Décor aponi vraiment aponi kaka na communauté na ye aboy na ye ko kende musika aponi vraiment tonton Décor ayebi yango balobaka makamnyo sezala théâtre te ya ye penza koti si théâtre na nina libala quand si penza théâtre na libala le système moko kitoko ezalaka bongo la famille donc kitoko wapi mariage elengi mariage kitoko toyebi ke ndeko na biso ya mwasi semeki na biso international divine madame divine Ilongo na minute oyo akoti vraiment na famille kitoko akoti na mobali ya Décor akoti na témoin na bango tonton Jérémy Chabani côté mosusu pe akoti na ye moko marraine na ye de luxe marraine moko ya tongo makasi mama Kalunga mwasi nzambe mwasi kitoko député national na système moko kaya kitoko mwasi moko azalaka na ba charisme moko pas possible ye peza na ba charisme okuka ete bandeko nanga tokomi na presque na suka ya mwa émission na biso kandenge zalaka na otiela bino moi quelques photos pour na ba oyo ba mona ki ba photo na bango tembo ba photo ya mariage surtout ya coutumier mariage religieux donc tout na otie la bino kandenge zalaka côté mosusu bozolanda kana bino na système wa bien na moi musique na bino bon continuer kana bino komela bimeli na bino ba moi sucré na bino ba moi jus na bino kandenge zalaka na moi système ya kitoko côté mosusu botala kana bino ba photo donc na otie la bino pe na ba photo ya kala ya tonton Décor na mwasi na ye ndenge babandaki donc batawa na nyonso tu na otie la bino ba photo bandeko nanga boko sepela wapi ezalaka bongo libala makambo kitoko libala makambo esengo donc na système moko ya kitoko mingi makasi la famille couple Ilongo toujours liboso couple Ilongo toujours ensemble donc ezalaka bongo la famille wana nazoti ke la bino moi vidéo ya mukuse bandeko nanga bolanda et puis on se retrouve juste après.